Lelo ezali mokolo ya samedi, mokolo ya journal télévisé nabiso ya Lingala Tomboka. Tozali na rétro ya semaine mobimba oyo witi koleka na ba actualité. Première actualité nabiso ezali ya musicien nabiso Ambassi Bourgeois bautaki ko humilier ye epa ya smoking oya Latimi Wata. Bolanda après humiliation ya Ambassi Bourgeois, message oyo asali biso. Tolanda Moutou Malukaka yeyo yoga lokoyo, la voix qui croche, la voix d'Iniaou. Ambassi Bourgeois yeyo après humiliation na eboyo comme message asali bino. Ba musique de mo comprendre ebindu lete. Ni un style non webi ni un style. Yambasi tika ko chake tazoli na mbebo ye kolana nuko yemba ekosala bien pour la victime. En tout cas ba wangila ba leli na tina na yo oza faux chanteur oyoki Yami bale Congo soki tolali tolamukaka toujours na ba actualité ne tolale kabwe tolamuki toyoki ke fiston sai auti lisusu ko bala mwasi ya misatu. Bolanda ba impression ya famille ya belle famille na nenge balobi fiston sai nena oye biso eta la malasuka il faut tika makambo bala bala le tolandi yeyo mwasi oyo sai ya uti ko bala troisième bureau da yeyo oya botoli mama Vero libala yeyo madame Castafiore après ko bala madame Kouchtini yeyo pa uti ko bala mama Dadege kokamwa boyo kanenge famille ya mama Vero baleli na Lingala kotomboka boyo kande bazo tomboka. Comédien sai. Le visa il est 14 dans les 14 au Macao. Les 14 journaux ba morenzoka. Comédien na biso sai kende na ko bala. Yango to tuni sai. Eza ndenge na bino na kofi, po kofi pa uti ko bala. Ezali pasi pe mawa mingi. Pona boxer Nabiso Martin Bakole a outil qu'on frappé République démocratique du Congo avec $100,000. Après qu'on soit $100,000, bino mongobota la vie na yendenga commune bambiance na bambiance bina. Bolanda reportage oyo ya papa Devkenyo alobeliango. Kudila. Ezama wa mingi bota la champion oyo mutazoke ndoko bunda bota la danse yoka luketu yoka zweloko. Tala zoka moi après avoir ko yiba batu mongo bale mongo bango na sango mokonzi reto commission bango bale mongo wana tala nenge bakomi ko sakana ba congolais ngana lobi na gouvernement lokola pe bitumango eza nini kasi bokoyi ko lukela ya ta 20 personnes na Congo batamakasi abuna na bango kaka pombongo wana kene pamba te soki pe bosu pe ya edingwe mabe ko sala wapi po azwa mbongo pamba te amona basi ya to komi na suka ya journal na biso télévisé à Lingala Tomboka lisese na biso ya lelo ezali boye soki tata le bungi na ndako tuna avec l'été po ba se souci neni ya mona raté mais yozo tuna suki tata c'est que ofingi na okete na otikala